ça Koufi. Et son âme repose en paix. Pour n'en après. Pour n'en gagner Jean-Félix. Pour n'en vraiment. Non, moi, pas dans mon agina, on le va JBT au bonheur reproché. Non. Il n'y a pas de reproche. Ok. Oncle Jean-Félix. Oui. Bonsoir, oncle. C'est là, c'est des princes? Ouais, des princes, oncle. Il a intervenu, ok. Ok, toujours des princes. Bonsoir. Ouais, oncle. Au moni, biso ba Congolais, tellement que non, tout ça, donc on a le biso nyoso, ba Congolais, tout ça, ba lâche. Moni Jibé Piana a contribué à 95% la maladie à Séguin. Séguin, c'est l'hôpital, dans la polyclinique, on a un diamant. Jibé a à 23h, à Bimara 5h, comme garde malade. Jiba tiki Séguin et logoté. Ce qui est courant de visite, Jiba Zanzambe, tu as un calendrier et à Bombay. Azana misala na ye, mais tant qu'on contribuer aux familles à Séguin, famille on a bani l'autre côté, c'est JB, c'est JBT, mais Séguin Koufa a na bisasa. Comprends go. Biso ba Congolais, ceux qui muta Koufi, yo za na mbongo, et comme ra yo, na famille, ceux za musiciens, muta Koufi, ba mota la ra yo. Tout ça droit ba nyama moko boy donc na comprendre raté, ce nous a basala pe ane oyo. Dans tout comprendre la Congolais, un Congolais, un Nord-Afrique, un Congolais, dans ceux qui montent à Koufi, aux Anambongo, donc carrément, ceux qui JBT, famille Séguin, Bazan et l'autre côté, Jiba aidé Séguin à Nyonso, l'hôpital à Diamant a dépensé plus ou moins, c'est peut-être quelques mille $, l'hôpital Ouana. Dans une approche, na bango moko boubani tout ça, papa. Famille Ségué banala rouanate. Famille Ségué banala rouanate. J'en vois nombre de fric. Mais c'est ça. Donc, Congolais, Nago, Azamouté, Mamabé. Dans les lots, ça, dans là, Bisso Koudaï, Bamon Boulé, Yom, tous les Bisso. Vous en voyez? Jaraba, tu vas en les gars, simple et petit, à Ounena, à Kona Mabogwa Jibé, Jiba aidé à trop. Les gens n'ont pas mon Nzambe. Attends, qu'ils soient là, il y a un ça. T'es gagné dans le souci, là, intercaler l'Iwate. C'est ça. Tu as rappelé moral quand il y a malade. Non, Azaï n'a problème à sucre. Dans le lot, il y a un diabétique, il y a sucre, pota, et on s'en et l'autre est à Molili. Dans l'hôpital, on a diamant, nous avons raté. Mais pour tes côtés infection, pour ta on a eu un accident à la camion, on a banni au cousin et un pour ça. Vous en voyez? Au cousin et mon tag na volant, joue. Oui, cousin et mon volant. Na Temba, na parking à chez Temba. Vous en voyez? C'est un gars qui tient au guidé, il y a qu'à côté de moi, Dodan, accélérer mon quai pour m'attendre au parquet bien. Là, accélérer tout. À toute une de vos naïs mogo. Ma benga jibe chomona mima l'hôpital les on est quatre dans la locolo. Et comme ça magambouana. L'hôpital moutako tarate mais taka hôpital en a diamant. Les hôpitaux on s'arrête hein. Non trop hein. Comprends nous. Mais infection continue à pota. Infection continue à pota. Tout le monde est comme qui non. Basa la basi intervention chirurgicale on a balocolo. Bon, regarde la conception, tout le monde a déjà souci, mais il va attaquer le colo. Il y a un oui. Dans ce cas, na makambo yo, au manager à lobby, ezakaka ndenge wana ne bandeli. Sega za muto ayebani, aza influent, batambula baza ba prêtre na ba kendaka, ba betaka ba bato, ba kemela na bango tout ça. Siko azomona ke viwana ekotelema et ça na maté pendant un moment parce que a commis amputé dans le colo. M soit fan d'azo raisonner que ah na simba sou beki na ko masu a koka viwana te et affecté psychologiquement allez et précipité noki peut-être na liwa na ndenge ndeko dépense tout le bakenga na apprendre siko que azaki diabétique na yo ka siko et puis ça sera difficile pour là ça va faire kala mingi te ça va AVC hein ouais donc oui. Et dans ce taliba suite logique on y a son kei donc et banina lokolo yeti allez secret tout tom total bloc on y surtout azo raisonner suite ndenga okoma a okoka vio attendez ndeko les princes sabi que diamant est à l'hôpital en une infection écotate un diabétique pota na ye atabache wapi même et comment ara compliqué oui comment ara compliqué en plus mutu batuti abukani pene katani c'est-à-dire azaki pena pota mo répéter
Eric Nseka, Ouais, Bonsoir, Bandeko. Eric, s'il te plaît, c'est là, bonsoir, papa. Donc, c'est-à-dire que déjà, tant que secourir, on a déjà play à diabétique, et ça déjà n'a pas caprice et belé. Peut-être à l'autre qui on a là, peut-être à l'autre qui on. Donc, c'est vraiment compliqué. N'est-ce pas comprendre ça, bagisi kazaki sous diabétique. Donc, ils ont à gauche, à droite, il y a aucun été. À ta bisonne de Tikali Boé. Ça la pena maladie tout ego ya soko ki sikre ko matana nzoto la muka pena parce que mutu toi za la chance il y a 70% à kozoka chaque jour vivre activité de ça et il faut vraiment qu'on puisse se protéger ko linga ba tikre wana pena banzoto pete bien que biso mo pete o même maman wana pas le yenge donc paix à son âme vraiment. Ok, merci madame. Ndeko Eric Nseka, bonsoir. Ouais, bonsoir, Ndeko Jean-Flix. Ok, toujours. Bonsoir, Bandeko Nyonso Bazana. Bonsoir. Micro, s'il te plaît. En tout cas, toujours. En tout cas, Maramba Sergei, c'est un. Et ça n'est pas si Sergei mignon, donc en tout cas, il dérange ma casse. Mais dans le baboué, personnellement, na sentir moins négligence na dossier Sergei. Personnellement, hein, on a senti mon négligence parce que c'est quand même, oui, c'est quand même personnalité connue, na opinion congolaise quand même, na bangwana, ba situation bon, pourquoi pas qu'on transférer peut-être na niveau ya espace Schengen. Azo ba soin approprié à l'immédiat peut-être à l'engagé parce que End baza ba spécialiste na mikuwa. Papa Jean-Flix nako saote hein so tali na mbo na biso même bato ba balar ba autorité na biso bakenda end te pour na traitement bakenda à Belgique bakenda à France. C'est pas parce que un déjà ma cité non mais bah yébiki and bazana moi certaines négligences mobo surtout face à biso ba Congolais face à ba noir ba africain surtout and ba te be ba kena and bazonga te surtout ma ba statistique bela ba kena ba and bazonga te and déjà moi politique na bangula biso eza moi bizarre. Un des biens dans les akosoma bakisi parce que ba makasi na fabrication ba médicaments. Ah les ba médicaments bilé ça mana end. Donc s'il vous plaît, na compléter frère. Mon mi place pour bien zala qui déjà na diamant wana, les hôpitaux ba indien. Donc au Kenya na end on peut dire que ezali bangonde ba salaki a Kenya l'hôpital mo peut-être ba travailler. Pas recommander que na kuda pa na bango na end. C'est ça. Ozomona. Les alignes et cause on a parlé de négligence, je ne sais pas na anglais ni no lobeli négligence. Ozomona déjà ko na end ça demande beaucoup de temps, des moyens hein? Non. Il y a bien négligence. Non, en plus, accueillir étant moto normalité, accueillir étant une personne malade, coupée à la élevée, hein, il était protégé dans l'avion. Allô, pardon. Moni, allô, naina corriger kaka. En tout cas, bolim sane na kati ndeko Guy Mawesi. Na eloko moko auti lo ba ça la parole hein. Leader Zela Eric et nainga na peut-être précision moko ya muke. Et puis na nazo leader appelle ça n'est précision. Ouais, nainga na lo ba na Guy Mawesi voilà. Bon pour la petite information na habité en quelle année Guy Mawesi tam ça le mois Congo Kinshasa. Alors que voilà, Diamant est hôpital à indien mais c'est faux. Diamant est à hôpital moko construit sur financement canadien. Hôpital indien à HJ Hospital. Donc Diamant ça n'a rien à voir avec les Indiens. Donc précision n'a pas ça pour votre information. Je suis médecin de formation. Actuellement, on est basé en Belgique. Ça fait 2 ans que je suis ici en spécialisation en Saint-Luc. Je suis Yacine. Non, Diamant, c'est pas. Non, Diamant, c'est pas.
ndeko Guy vraiment so ezobima bien te ndenge naloba boye ndeko Jean Flix moni tokende gauche tokende tokosana te lelo bato balar na Congo bato balar bato bapersonnalité politique tout ça bato baa bamoyen soki babeli bakendaka Inde te bakendaka France bakendaka Belgique bakendaka Suède bakendaka mboka wana bakendaka ngo pamba te parce que bayebi pourquoi bakendaka Inde te moni nakoba exemple eza ebele omoni na niveau ya Seguin soki Seguin azalaki na doki na ye anga asomba bie na ye akizwa traitement na mikili oui anga azwa bahôpital ya danger eza na bafrance na babelgique oyo ya masécurité banga bafandela ye nga na kutu na mama leki na nga basala aza diabétique na Suède basala opération ya cœur mais bika moni te tosolola kaka te ndeko tosolola ça veut dire quoi basala opération ya cœur na Suède mais bika aza ti lelo koza diabétique elobi te ki bakosala opération te soki na bahôpital ya makasi bakosala opération eleka bien diabétique basalaki opération awa ya makasi na France oui mais c'est France Jean Flix na koso te France Belgique bahôpital ya danger ezali bahôpital ya danger ki so koti boye na maladie toloba makambo kotangama te omoni baconseil mosusu topesa eza pour ne pas se répéter baerreur eza ebele ndeko na nga maître baerreur eza ndeko Eric Nseka Dudu Adula ye azali ko auti kokufa na Belgique azali na Belgique non ndeko na ngai mon cher liwa soki ye mutoka mwa zate ezaloza na États-Unis kokaka en tout cas ndeko Eric au supporter biso to meka mpe ko sangelo mukie so na koloba bongo eza problème te to ce n'est pas les fêtes ya koza na Belgique que ou bien netinga na lekisi par exemple neti na Turquie nga na fandi 5 ans na Istanbul nazongi kaka année oyo j'ai vu des hôpitaux où bazana ba spécialisation ya kosakana te ba turc pe baza makasi ya kosakana te mais to perdre ma blanche na Turquie ba makasi ba Turquie ba greffe ya ba cheveux fali ata suki na Turquie azaki libandi abuka na maboka akendaka na Inde c'est ça na Turquie wana toperde bacongolais mpe ebele mais nga moko mpe namoni ndenge moto moko abiki azangaki rein balongoli rein moko mais abiki mosusu mpe maladi ka ya moke mais akufi na Turquie ezalaka nango ndeko Gabi toboyi te liwa ezali motu nyonso à tout moment okolala mboka to ezali okokufa bato bakufa na mboka mais tokoki kofacilitaka liwa tâche te ça veut dire il y a des gens qui sont guéris plus que baoyo baokufa bato baobi babikaka ebele na bahôpital par rapport à baoyo bakufaka ça veut dire nombre ya guérison na bahôpital ezalaka nombre ebele par rapport à baoyo batikalaka bakufi. Là, tu peux être d'accord avec moi. Dès que tu es dans l'hôpital, oui, je suis d'accord. Ok, d'accord. Ça veut dire que beaucoup fait ça pour la montagne. Mais toujours, quand même, il y a Seguin. Seguin, quand même, c'est connu de tous. C'est un artiste à mener ou à Banina Bawenge, Tilelo à Komibo. Je ne vois pas comment, peut-être Seguin sera qui n'a doc, dans la situation comme la qui en a avant les colonies. Et comme ma soeur tout le bana qui comme tu n'as pas problème côté d'infection au moins on a que des NDT on a que l'espace Schengen on a que l'espace Schengen ba héritier ba auto bela ou bien héritier ba auto sale opération récemment ba ça l'espace Schengen ba ça na NDT pour ça na doc na a payer bien na qui espace Schengen ba sale opération nene kutu ndinka za na auto business album na kami tu ça opération. Vous voyez, ça veut dire quoi? Moi, je regrette parfois l'orchestre de JB Mpiana. L'orchestre de JB Mpiana, c'est difficile au monde artiste à viter sur peut-être la maison mère à la artiste. La maison mère au monde artiste avec un moi donc.
mais orchestre JB pe na artiste bazo mela donc ya te mon donc donc une assurance Papa, faut débat, Eric Nzeka, pardon. Ah, non, Eric va pas casser. Non, Eric Nzeka, Est-ce que ouais, attention, le ministère Ah, non, Eric Nzeka. Que débat où ils ont majorité, hein, débat où ils ont majorité, mais ils ont pas parlé, bandeko. Nazo mema na sens que moni lelo donc dynamique, moni muto afana na Kinshasa, oaza na donc ana sécurité makasi na mamebele. Omoni ba situation monsieur ko komele ba pays ne ka bia ki na ya sous traitement kuna zone. Ba faire wana mona ba fali. Ba zo ba traitement na Kinshasa te. A roza na Kinshasa ki malaise a pays ne bia ki espace Schengen ba traité kuna zone. Et ça ramène moi. On a ils appellent la CG Emene akufaki na Schengen akufaki na coupe en France. On est dans Eric, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Parce que c'est pas bien réfléchi. Bonsoir. Pardon, c'est ça, Moni. C'est une réflexion vraiment enfantine. La romantique à côté de Vaio. La romantique, bonsoir. Oui. Bonsoir la famille. Oui, bonsoir. Non, le balangami, la matique à pour Eric. Parce que ma cambolo, ils ont raté loi, ils ont partout. Loi, ils ont partout. Comme pas qu'on ait un poteau, c'est tangama qui a koufa, n'a koufa. Donc, atika koloba parce que, à la haine, parce que, il fallait ébéler à Batoubaïa qu'en Europe, que soit traitement, parce qu'on a raté. Pas koufa rapé na poto. Donc, sous Moutakoufi, à qui ne peut malakimia, il est parti, hein. C'est pas qu'il va comment il fallait qu'il y ait des poteaux pour habiller quand même non. Non. Oui bien monter baliwa monsieur zaba négligence. Yo liwa ka déjà destin. Négligence exactement mon babiché na Kinshasa, balongo na Kinshasa, abimino na Kinshasa, akumda na mboka mususu. Négligence ezapi selon yo. Mutu déjà alongo le Kinshasa, abimi Kinshasa, négligence ezata. Na ligne juste na ligne juste na genre ko confirmer ou bien ko accorder na makambo ndeko la romantique et otoloba, c'est-à-dire que ndeko Eric azan kati ya confusion moi muke il faut toyeba que baliwa mingi tokufara, donc ils en a deux volets sur le plan physique et sur le plan spirituel, mais wana okoti ya muzindo te et là on a ngolo beza que sur le plan physique ndenge aote koloba quelque part le bic ou bien ce que je peux dire c'est que ba monaki et si kaba memaye rapidement zaki Inde ba na Inde pe pour votre information ba ça pe makasi na niveau ya médecine mo boy na niveau mo boy donc ba ça pe ba to négliger te et encore une fois pour votre information il faut boyer ba que il faut to yebaka ngap na mikina kati que médecine et Kendaraboy. Niveau ya Amérique, c'est le Canada qui est fort. Niveau ya Europe, c'est la Suisse. Et niveau ya côté Asie, c'est la Inde. Niveau ya Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Donc, c'est-à-dire que tango accident et salama qui peut-être tout à fait. Retard, il fallait quand la minute penser ou bien sûr penser qu'il y directement dans l'Inde. Il pouvait y avoir quelque chose. Les agrateurs qui font un doc. Ah bon, ce que Mitiana et Sika ya mutu oyo azala na kina bimata za dokite. Ah bon, ce que no yas qu'on est Europe on est ni quoi comment soin. Donc il faut qu'il rappel sur le plan physique et total peu niveau à mutu et to kepe sur le côté spirituel na quoi ne lo mo sur le côté spirituel na quoi ne lo mo la tala que le roi de na le kai kana moni tibo azoloba. À lobby que il paraîtrait là vraiment donc je me réserve un peu pour na qui ne pas na muzimba lobby ba kutana kina c'est place moko boy ba kende voyage moko boy et est-il que comme JB à Kotaka je m'excuse na tanga ba kombo comme JB à Kota ba maison
il pas côté la maison sikoyo ba mystique na bango eza donc eza ko s'opposer. Vous voyez? Donc na luka qui pour la kota en profondeur et lo ka ba mo ba image qui j'avais pas compris. Na comment le grand l'ango le sauter. Ouais. Bon. Donc on appelle ça sous. On appelle ça li loba no papa. Oui. Et ça li passi na ndenge que selon compréhension langa ceux qui ont sacrifié en tout cas vraiment quelque part na rondimaki aussi c'est vrai qu'ils ont sacrifié na rondimaki bango nyos bakotaka ba maison et que et tout ani quelque part c'est que tout en quelque part wana ceux qui excusez-moi, je confirme rien. Excusez-moi, je confirme rien. Mais je fais que rapporter au Grand esprit. Mambozo lo bawana exitaka papa, vraiment. Jean-Flix, en tout cas, j'ai dit je ne confirme rien. Je fais que rapporter on a kutana ginango et qu'on a mis développer moi mouké. Ngai JB Azali Ndeko il y a Mr. Nanga Totangana et son cousin fiancé Totangana et donc ça dit que on a créé que chrétien JB Bandoko Balino JB sacrifier na bi si c'est vrai ndenge batumusu bazoloba si c'est vrai que ça bongo alors c'est que tondi make bakendaki yepa kendaki quelque part ko kota et comme pe okuna kota ka siko babilo bon et tout année simbité alors moko a fouli mususu c'est ça donc c'est ce que je voulais dire mais je confirme rien voilà. Ok. Mais papa, s'il vous plaît, Jean-Philippe, so il faut les gars qui nous cotent à place bol ou à côté du Ghana. À côté pour se protéger ou bien pour avoir succès ou bien pour orchestrer mat. À côté ou bien pour comme leader il y a BCBG. Voilà, ce sont des questions que moi aussi je me posais. Merci pour de quoi on a ça qui spéculation ça il n'est qu'à faux débat ouais. Voilà le binéga global là. À la chemise moka pembe boye à la simbi babilo baba ya ba chef coutumier voilà c'est wana baza bajara bato yo baza bajara bato o ba mema basango to ka ke babindo mabi alongwa maison mère po abimena mapata moi la spéculation est wana babilo mo ndenga baba ta Hollanda te Gabi, oui papa. Gabi, est-ce que vous préciser et le mot ah juste en passant, ça vous permettre nga ndeko qui mais ça la ko préciser l'homme ça vous permettre de préciser que le mot boy eza histoire moi kala. Pas de problème. Oh batumi ba baraté. Oh ndeko mo to soulever le babi ndombe a. Ngaba information on la zala nango eza boy. Atira obimana mo si a wera te eza boy. Babi ndombe akeko linga Mbiliabel. Alors, papa Taboulay accueilli et pas entre Wera ou bien papa le vieux Pépé Ndombe. Non, et pas Wera, il dit que non. Il dit ça moi na wana. Espion ok sous loin, ok. En tout cas, je m'excuse. Ok, ça va na kati. Maka vérité nako. Moni dossier na ka Wera imo mtaye biango, babindo mebeka imo mtaye biango. Biso toyoka ka kio alingaka manama pata isima te toyoka lisusu ke babindo makene kotika mapate pa mopao lokola jiba zaki voisin mopao nde afunda babindo mepao yango ra facha ki alobe ke non on est suspension indéterminée ezaka genre ya muto alobi makambi ya Seguin aza drummer na azaki drummer na kata BCBG a ok Lucas kisi po bima libere koleka jibe to ndetuyebite papa bakisi ma musique na attention na mwanani azaka kisi absala ki chanson na bossa ni ndeko Gabi ndeko Gabi oui ça va musicien to le bilango te hein to le bela ki sa musicien ti ba to no moni wana ba compliqué Jean-Flix ça qui na monde de musique a peut-être ko expliquer biso ba to ande ba fonctionner yo mula ba tout normal hein ba mamba belé hein ko tala douti te mamba mais lo monga oloba ezaki liwa ya Seguin na vraiment so talina ndenge bandi ti ekomi akufi eza envoûtement pour la ngala mona mo envoûtement mo ekota wana c'est pas quelque chose de normal batutika mutu
mutuka etutiye eza bablomo babwakaki ntango olobi eza mvutiment ata bakendani na Europe nde olobi wana sekalinga dayene kaka. Mais oui. Ah, c'est ça. C'est pour ça il faut ofanda na mwa kimia o réfléchir sur moi muke parce que na temps oyo bato balobaka babilobaloba kasi yango te manager na réfléchir na zongi na lobike na kotala yango normal mwa mvutima peza na kati ya makambango segen kuta koti hôpital mais ngai camarade ya papa na nga asombela mwasi na ye mutuka le même jour mwasi akoti na volant ameka mutuka atuti mobali ya kufa le même jour. Je vous jure. Moi si à papa, camarade à papa na ngai propre mère ami na ye asombeli moi si cadeau quand des cadeau. Aye na ngona lupangu boye moi si akoti na mutuka ameka boye mbala je saye kende boye abima na porte ke na balabala tout en bas na coinça na porte ya lupangu akufa sur place. Mais bien Nico Bakongo, oncle ya Wera. Akufa na kizali bosa inga wana. Eza cha mvutume yote wapi? Mutuka itaviye Nico tilele mona na te. Ukenda nani? Ebua. Mais Gima we c'est mvutume ezali ndeko. Parce que sokotali même ndenge mpe histoire aliwango ebandi abandaki kokende concert nde nalandaka pi Roger mutuka ekufi na nzela akiti azwi taxi po akóma na lieu ya concert nzela babengi eke non vie mutuka oyo ebebaki ekufi abi non bozonga na na ndako mosusu wana eya ebongi abi bozonga na ndako bozaka mosusu eya donc on dirait ndeko présenter ye moka limpe kokumba te mbala moka kotisi nani cousin na volant o ye moka kende su ko guider ye po parquer pendant que ba sécurité bazaka liboso atemba wana. Pourquoi ba sécurité na te bande kasi ndeko kasi yete ko guider cousin na ye azaki liboso mutuka. Mais oui, justement, oui. Mais est-ce que tu zaka envoûtement les longa moko na bureau na biso na musala nazo guider pe ndeko moto na raisonner ka lisolo na miki melinga mona bise binomo yo moko kende parquet mais muto zaka bopandi titanga zo expliquer muto faut za mopandi. Allô. Bon, quand vous expliquez za liboso ya mutuka mais il faut za la soit na gauche ya mutuka na droite faut za liboso penza te liboso te oui liboso il faut za suite à gauche ba mituka oyo automatique ezaka ba mituka oyo ba mituka oyo ya ba automatique ezaka na deux pédales ezaka na accélérateur na frein okoko bosa na pe oniati accélérateur na idée à frein au pumbwe pena mobimbo kei parce que ye balobi que la kita bordi moi quand il fallait accélérer ma casse pour mata vraiment ma mingi donc bon bande on a tiki bino merci mingi voilà Gabi na kei papa Jean-Fils bande obotika malamu na CPI na débat. Merci beaucoup ndeko. OK merci. Ça va tous va peine assez Allô. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Monsieur Jean-Flix. Oui. Ouais, Sampino. Bon. Oui, moi, na CP ni na ki de faire débat. C'est un peu dans le téléphone. Oui, Kennedy Mbom, bonsoir. Bonsoir, bonne bien. Oui, ça va très bien. Tout ensemble. Bonsoir, kaka ndenge sali bo vraiment. Nalalaki tozape kaka na pamboko kaka na France mais esali passé obiso nso bana wenge la génération wenge mais nga kota kapa makambo na te ba croyance kendi a sorcellerie ba biloko na biso nyose anza na biso kaka nzamie moko ayebi donc courage kaka na wenge BCBG on est ensemble question kana nato na porte to kotate ba makambo est-ce que wana concert à JB Robert masuto Robert mate normalement faut bon éviter hein nakita ki bon moto boye ba gros senga BP hein na ki bon moto voilà faut c'est la confirmation ou t'es pas na orchestre bango mo ba communiquer parce que donc lobby déjà le 20
parce que na mokili boye bato bakoloba soki abeti c'est que JB ayebi makambo na monde bato baza mpasi bato baloba kaka bakisi batusa soki biso baafricain toza boye soki JB abeti bato bakointerprete yango très mal selon ngai. C'est vrai. Bon, mpona kobakisa moke omoni babiloko bacontrat wana eza orchestre bafuti ye bakalibre producteur afuti sala afuti biloko wana mais bakoki kopusa date il faut producteur aza d'accord aexige yo il faut c'est ça il faut se mettre en accord na orchestre na producteur na bato ya sala. Ozomona so bino ziba lobi boza nil l'équipe vient il dit zong c'est la mbongo nanga. Ozomona il faut ba yo ngai na ndimite que JB présent en tant que second chef d'orchestre aki cadre na ndimite que JB ozana courage au beta concert wana c'est tout les ala déjà que bien partir ba les premiers avant qu'il a fait les premiers na kondima mais vraiment dans 10 jours comme ça JB a bêté en ata ba de vergo aza congolais ata sal na ndimite ce que JB passe c'est gars chef d'orchestre ça cadre mon na kacha BCBG. Oui. Donc ils ont orchestre na ba koufeli membre ba koufeli na ya bango. Donc ça bêta et ça bientôt. Et ça la bien te ba toi interpréter comme nandimi peut-être na ki bo moto bo JB de na yebeli ya ko beta te. Atambo on ndende on ma ka pere tambo. Azalaka mutu mo azalaka trop souci bani. Ouais. Je crois que je vais vous laisser aussi. Ok, merci beaucoup, maman. Donc vraiment, merci beaucoup. Kimvuke panzanara, tobeta bamulala. Olobi? Kimvuke tobeta bamulala, lobi babulo banini yo ebi. Obligé, lobi kabi donc. Biso pe na kisasa lobi toza na enterrement ya comédienne moko akufaki pa muyombe gauche tokokunda ye lobi donc tozonga su esika tokunda ye piko tozonga su kuna lobi déjà le lobi nga pati ya kine hein ouais nga na kine père wana kine mais réseau bien ero ba réseau na biso ebonga surtout que na c'est la orange. OK. En tout cas, c'est un plaisir de parler à Bilo on a vu ce Séguin et Sali Patient. C'est un plaisir aux Afrique. L'initiative va bien. Merci à tout Roland de Lango toye bati JB sera Robeta te Roland de Lango na toye bati na suka. Nga penza lobby déjà na programme to solo na batu moko na kanisi so nzamba sungi to bengana na peso d'information sur dans un ambutapis quelque part. OK, c'est bon. Simplice, bonsoir. Merci, bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, on t'écoute là. Ouais, bon, je me présente, je suis Simplice, je vis à Dallas, je suis que d'origine camerounaise, mais un très grand fan de JB. Et je faisais partie des gens qui l'ont accueilli ici la dernière fois en 2023. Enfin, je viens aussi d'apprendre aussi la nouvelle de Séguin, hein, ça fait mal. C'est vrai il avait l'orchestre depuis quoi? Depuis l'ancien Wenge 4x4? Oui, c'était depuis 4x4. Et bon, avec le temps, il est devenu chef d'orchestre et voire même comme un membre de la famille de JB, quoi. Bon, maintenant, il décide à 10 jours du concert de Paris. Non, il est mort au niveau de l'Inde. Non, il est mort au niveau de l'Inde. 10 jours du concert de Paris, la question est de savoir est-ce que... Maintenant, JB qui va nous confirmer s'il va jouer ou pas. Là, c'est ça la question, quoi. Mais bon, c'est une décision difficile à prendre. Je sais que JB va refuser de jouer, selon moi. C'est une décision difficile à prendre, quoi. Mais bon, il faut... Qu'est-ce que Séguin aurait voulu de son vivant? Que JB honore ce contrat ou pas? C'est là la question. Séguin, c'est quelqu'un qui pour le travail, qui pour l'amour du travail, il était prêt à tout pour honorer les contrats. Même ici à Dallas, déjà, quand tu regardais Séguin, c'était plus vraiment pas le Séguin que j'ai vu en Afrique à l'époque. Mais on peut annuler, on renvoie à la date ultérieure. Bon, maintenant, il y aura beaucoup de considérations à voir, le producteur, la salle, est-ce qu'il y a une assurance dans ce genre? C'est un Congolais, donc il peut accepter, hein. Comme il connaît aussi très bien Séguin, il peut accepter. En tout cas, c'est
je te dis que ça fait de la peine. Je l'aimais bien, ce gars, j'aimais toutes ses chansons. Et bon, que son âme repose en paix, quoi. Ok, merci. Et bon, que BCBG garde la tête haute et merci. Je crois qu'avec sérénité, ils traverseront cette épreuve. Bonsoir, Dixon. C'est Dixon ou Joshua. Tu peux conclure, hein, de Simplice. Ouais, bon, je disais juste que bon, il faut juste que BCBG soit fort et beaucoup de courage à tout le monde, quoi. Mais bon, il est resté en l'éternité, hein, ce gars, il a écrit beaucoup de chansons, donc participer ensemble. Bonsoir à tous. Le cœur avec vous. Merci beaucoup. Allô? Oui, très bien, Joshua. Bonsoir. Ouais, on a intervenir dans le baquet. Moi, ça lui passe mingia. Oui. Ça lui passe et puis ça a été trop vite, quoi. Ça a été vraiment trop vite. Il a décidé autrement, donc on n'a fait rien. Donc, nous avons décidé à Abdou Moutounaye. On a comme le baron. Comme on a vu tout le baron qui a déjà décidé à Abdou Moutounaye. Bon. C'est comme ça, mais musique des églises terre. Musique des églises terre. Mais oui, musique des églises terre. Tout cas, le paramètre, voilà. Tant que j'ai un succès, il y a peut-être un sacrifice, tout ça. Mais si j'ai un maîtriser l'orchestre, il est stable. On éviter que le monde spirituel les a appelés mon sous sacrifice, mon koufi dans 20 ans. Éviter. Et musique des églises. Mon ilelo, te belé, ceux qui sont là, faut pas la vie souvent, faut pas plus que mon bateau va se rappeler dans les musiciens. Ils ont la mission, ils ont la groupe au monde qui va président balinga mingi wana. Mon monde spirituel et mystique. Mon lelo. Pour tous au tala lelo on a la mission, on a succès lelo. Oui. La pêche au cara 10 ans après. Au moment l'année où on coupe à l'oua makaya bunanzong. Misia za mabe, misia ba tout monde ba mystique. Tant ba ça la ba sacrifice na ba za sans pitié. Ba tout le monde a bazala na ba pouvoir à 10 ans. Le temps va pouvoir on comment va faire aussi là moi ba na monde ba za ko kufa ya kufi moi musique des églises na kutangi koma mutu te na continue na pela ba détail bilité mais musique des églises mutu musu ba robo ma spirituellement ba tout ba mona yo tambola mais daba boma na bango yo ezaka jour ko ça ba okeika facilement bato batambola na ba mission babanga te balingaka balansaka bango tozakaka église succès oyo kaka succès wana eza église musique et succès eza église te eza église te baretombe ezalaka eza église te parce que so totali na BCBG omona badisparition mingi ya bamisi ya BCBG ezaka badisparition moko bizarre tala sunda basi tala wana mosu akenda kokufa na braza nani okufa na braza ozani animateur musique eza église te wenge eza faux monde ndoki moto akolingo mpe mingi masala kofwa oyebi ezalaka nango musique eza église te omoi lelo bato baolanda bafere baolanda bafani okomprendre toza nokaka awa
tant que nde toloba succès si la wana kasi nde siko ba réalisation ya spiritualité nde comment qu'on se réaliser on a déjà balia déjà depuis 2025 donc on koto balia déjà il y a 10 ans passés donc pe ba kufa la balio moko mystérieux. OK, je suis tout va de soki live soki ngala est-ce que ngandela lobi bwana tangi koma mutu non c'est bon na cité koma mutu nga komona ngai omomoni Josta Tempo naza musicien na beta batterie na coup na tsika beta mukilo mo beta nzambe mais na lobika que musique est église té. OK, merci un message na on éclaircir biso, merci beaucoup comme on a musique est église té. OK, ndeko le suivant s'il te plaît. Iwasim. Ah ouais, on a intervenir par rapport à ce sujet. Oui. Et ça, il passe Makasi. Et autant là vraiment jeune, talentueux, ambitieux, avec tout ce qu'il a accompli dans la musique. Donc, ma vie ma vie est liée Lélo. Ma grand frère n'a pas dans vie à Tikabiso, si tôt comme ça fait très mal au cœur. Très très mal au cœur. Très mal au cœur. Mais c'est le maca qui interpellé bio jeune et belé. N'engende qu'on a biso juste tempo lobby musique et un monde ya cheta. Et un monde ya diable. C'est bien que to lo barabiso qui enza me mutape sa mutazwaka. Mais il faut voir qu'il y a des morts précipités et zali. Mutako kufa akufi mukolo ye nzamba kanela qui était. Parce que musique succès à mokileza succès à musique ezala ba pacte au ba musicien que ça soit bango que ce soit ba leader na bango ba signaka. Lelo interpeller biso ba jeune que ça soit bon pour na ba oyo bazoya lobby ba ba la salara toujours derrière ba musicien. Ba musicien basalaka ba pacte na ba diable. Tu omona mutu baye mokili mobimba kozala na nini wana posa kaka koyoka miziki na ye eza pouvoir ya nzambe te bakosaka batu te eza pouvoir outaka pa diable. Maintenant diable soki apesi na gauche arécupérera na droite poso otali ndenge Seguin akufeli vraiment yomo donc eza normalité toti kotia nzambe na kati wana donc eza c'est vraiment flou, c'est chétan comme on peut dire, c'est vraiment chétan. Merci ndeko toujours maman Regenda pa automata sokata pe molobeli ma Regenda bonsoir. Bonsoir ya Jean-Flix. Ouais. Oui papa ngomaziano na sula mukena ya Jean-Flix. Bon bonsoir ya Jean-Flix, bonsoir bandeko. Baza na panel, nous avons quand même moi belé. Bonsoir papa Kama, bonsoir papa Jonathan et bande comme soupe bazolanda biso bongai naza pena moko ya mwana ndaku oyo nayebaki ndeko na biso Blaise po biso to ebien na ko ba Blaise. Oui. Et oui biso to ebien na ko ba Blaise ba sege na bino wana tangwa ye ko kende soki nini bon na relater moi muke bo mwana ndenge tozaki na epa na biso kuna na ngilima mama ya ba Blaise na yebaki comme sœur na biso oui naza mwana ngilima bongo talaka genda te genda école genda oui nazaka na ba ya Jean Paul nazaka na ba ya Hilaire namona ki na même na nini ya vieux Félix faut talaka vieux omona te na landa ko na sima oyebaka te bon biso tozalaki nga naza mwana moko ya libota genda mais Blaise baza ofutela mama na bango sœur Jeannette baza ofutela epa ba ya digan na ngilima balabala simelandi balabala ba ya Jean Paul Ngambe moni na ba ya gama ba vie bête sauvage. Alors Blaise akolaki wana tozalaki Blaise azaki batteur de tam tam azobeta mbunda na nini ya mishoni na kamo voilà azobeta mbunda wana titi noko na ye alempela toke na mwa noki
balempela na bureau bango bazalaki na débonome oyo toyebi bana matete bayebi bango na se ya pont epa na bango baza mwa famille mpe élargi bon mama ya Blaise ye nde grande sœur ya balempela donc balempela na Blaise aza lokwa noko aza oncle mwana ya ndeko na bango alors Blaise azali kobeta mbunda kitoko nde no ye alempela azali kobeta na nini na arpatino na débonome o histoire ona oloba na yebi yango atake mwana ndako azali kobeta mbunda na arpatino na débonome e ndenge azali kobeta mbunda kuna titititi banda obina ale amonaki lokwa Blaise azali kobeta mbunda malamu azwi siko abengi Blaise aya kobetaka mbunda kuna Blaise aye abandi obetela bango mbunda na arpatino alors ndenge ezalaki wana alempela malgré azalaki na arpatino abandi mpe kofréquente déjà bandal nde ale akendaki epa na wenge kuna epa jibe ti ale akotaki epa jibe ale abandi miziki pela après nde ye lokwa bon comme ye akoti akosala nini amemi noko voilà ate na noko nanga beta mbunda kitoko nasala nini nazwa ye nde Blaise akendaki kuna pa jibe na kanali ya noko na ye alempela po bato fo bayeba histoire wana bien mutu amema nani Blaise kuna pa jibe c'était son oncle noko ale ye mutu amemaki mwana kasi bakendaki kuna ape mwana kasi mpe akomi kobeta mbunda ti ndenge toyebi te vie nini elekaki kuna bon biso nyonso nde komona bino wado sege mais nga nayebili ye mpe ya son âme nayebaki na disorde te bandeko biso nyonso esali biso kasi moni nayebaki Blaise na désordre te nayebaki mpe rancunier te mais ça fait mal au cœur koyoka ke Blaise azaki déjà ba maladie alors nako profiter pour pesa pe conseil na bandeko mibali o batikali onda tozoyoka lelo ote azaki déjà na ba diabète ba maladie belé na kati ya nzoto moni oyo eyebanaki te so mpe bano landela yango te so mpe ezalaki négligence ale boyebi mpe kaka satana mpe akoti biso mpe bakongolais bandeko na biso ya mibali tomekaka mpe kolandelaka mwa suivi ya nzoto mwa avant papa na ngai papa yaba golwa bandeko na biso mpe ya mibali ezala oyo baa na Kongo voilà bozalaka mpe oyebi likambo oyo bandeko bokolimbisa bapapa na nga so na mati mpona suivi atanke mama moboti toza kobelela meme awa na poto awa bandeko na biso mibali ebele baza kokufa bamaladi ebatami bino na kati ya nzoto ebele bazwaka tante ya kokende kosalaka ne fiske baexamen ça fait mal au cœur Blaise azalaki na diabète na kati na ye lisusu moni à part ça bon totieno bamakambo ya kindoki à part mais azalaki mpe akomaki mpe bamaladi ambiance tokomela masanga tokende kobina mais tolandaka mpe santé ya kati bandeko na nga nalandi live nazoka nde bandeko baoloba mais surtout biso mpe awa meme toza na bino na poto okimaka minganga siko diabete ekoyebana menoko ya flix ezaka vérité botala mpe quand ekote ya maladi bien sûr spiritualité ezali toboyi te po Blaise azakotaki na monde ya musique moni nga nalobi ka vérité ke bino bafrère na ngai batata na ngai mibali na biso bolukaka mpe kosalaka banini ya santé botyekaka oyoki ezala bo bana mama Genda Maria message est passé oyoki très bien topesa bato baza ebele mpe na se baloba lelo talaka nga na kangi Kama bonsoir Kama aza distrait M23 yaba Gaulois. Bonsoir papa, bonne vino. Oui, ça va très bien. Ouais, on a Biso Séguin. Ouais, naza na Bandunduville. Ah oui, ok. Ouais, naza na Bandunduville na matina pendant na yoka ningi bozoloba et puis intéressé na mata et puis naza qui pendant formé pour toute la journée naza na msala. Et na matina live na fungoli live kasi ko nde na yo mona nde baloba ke lever segi akufi et puis na ngai na ye bakaka liwango akufi brisket to abandai na nkobela to saka maweza ki na end ba kata ki lokolo bon
Ka pona pota accident o ile kaka. Accident wana oyo salamaka na Kisasa. Na parking ya nini ya ni boîte nini oyo boîte nini komba boîte en kilinga susu. Ça va na boîte que ça fallait déplacer mutuka petit chauffeur cousin a déplacer mutuka. Cousin a yé ta déplacer mutuka. Ça y est mo seguin. Ah, femme de molimo avait makana kimia mais ce que ça na ninga ba spiritualité que ba groupe na bango kana na ba move na bango wana ke mutale qui est vraiment amona na ye apové alobarate fi alobarate ve atawa le kana TV pena apesi la maram na bango ya groupe akota na maramba polémique te donc koyoka sango vraiment esalinga pasi hein problème te nzambe ndekani. OK, merci beaucoup M23. Ndeko Gelson, bonsoir. Ya bonsoir ndeko na ngai nde napesi mbote na bandeko nyonso to oyo nazoloka mingi bazoloba ezaka mpasi koyoka so lisolo ya ndeko na biso Serge kotika biso na kati ya mokili oyo kokende eza mpasi makasi. Mais à part ça nalingai kaka naloba mpona propos ya bandeko na biso mosusu nazoyoka bazoloba eza mpasi mingi koyoka lisolo oyo ya moko tozalaki nde na mokili atiki biso akei tokomona lisolo mpe na ye mais ya koetatone ya koluka baimagination makambo ebele eza mpasi parce que biso bacongolais ntango moninga aza na bomoi tolakisaka na liboso amour te premièrement nano. Alors ntango moto akufi tokomi okesone makambo ebele oyo eza mpasi eza esengo te komona Serge kotika biso ya banyonso akoma kolobaloba baneporte quoi eza bien te toza na mawa aza père de famille atiki bana atiki bandeko tolingaka tolobaloba mingi te na ndenge ya mabe ezosalaka bien te nzambe asimba molimo na ye mpasi ezali ezala na kimia liwa nyonso te oyo nyonso esalama na mokili nzambe ayebaka mo donc nzambe eza leloko moko te na mokili oyo nzambe ayebi yango te ezala na ye moko satan nzambe ayebi ye. Alors soki nzambe autorise liwa biso tozalaka te mpona kokanga bato misusu o JB o orchestre esala bien te eza propre te kobebisa témoignage ya baninga. OK. Na basansi. OK. Ndeko Odefer. Odefer. Koulout. Bonsoir Koulout, Jean-Flix. Ouais, toujours Garo. Bon, ngai nabakisaka mpona monopoliser parole te na ngai nazwa ide ya mama Maria ndenge mpo ngai mpe ide ezalaka wana il faut tochekaka banzoto omoni ndeti likambo frère oyo Joshua asoulevaki point moko wana ngai namonaki yango un peu bizarre ndenge alobi ke na BCBG bato bazokufa un peu na ndenge moko ya flou apesi d'exemple ya basunda base apesi exemple ya basunda base alo ozokanga très bien voilà apesi exemple ya basunda base baselele oyo toyebi sunda base akufa nanu azala suna BCBG te epuis bassasina eliwa sunda base eza assasina bakotele na ndako babomai cellulaire akende okufa na Brazzaville c'est gain c'est logique aza diabétique et puis bakati lokolo donc eza kamoko ekokoma pe ke ememe na liwa mais eza te ke o da BCBG bato bazokufa na cadre moko ndike ke sorcellerie ezouta na mouvement donc eloko wana ezali un peu etouchaki nga mwa moke yango mona ngai kana intervenir yango nalandaki ide ya mama ya likambo ya kolandelaka basante na biso posege na ye moko. Merci beaucoup Odefer. Tout en déco la femme de disque, femme de palais Mado bonsoir.
Madova, bonsoir. Ba puté les sous le colo souci wana yoko même pas. Bonsoir Madova. Oui, bonsoir. Na matina erreur. Matina erreur, tout ça masolo ya matanga awa tegea ko tika biso. Ah, to tika na ko loba izana treto. Mais là non c'est gain après ba 2-3 jours to ko bandolo ba lelo kaka. Mais oui, ça artiste. Il voit ça destin. Mutu soka kufi. To mona ngo pe normal libanga na monde ate. Biso nyoso to aka na nzela wana. Donc voilà. To lela na no to e ba na ba programme ezandenge nini bilo mo kwa bongo. Mutu moko alekaki alobi bien alobi ke na bomoi na ye mutu moko te azalaki pembeni na ye mele akufi yoka baboule yoka baide kitoko te tolela na osegin eza na très tôt nga na basouvenir ebele ya Seguin Jean-Flix yo yebi nayaki vraiment proche ya Seguin lokola mama na ye nayebani na famille na ye vraiment en tout cas ezosala pasi makasi lelo ko tunabimi teleka na moni message wana donc ebukinga makasi tolela na Seguin journal lelo lokwa message ye lelo vraiment toluka toyeba nano oka meza ndeni toyuka na toyeba liwana ete ça sert à rien. Lokola moto soko za artiste donc dans ma copie lokola va star c'est normal mais to zela ta 2-3 jours lelo kaka oyebi choc ni jiba na moto na kotala yete amutinda mbongo na musika tout ça voilà oyebi choc ni jiba za na ngote donc to lukana no to lela na Seguin lelo le moto akufaka ezana na émotion na moment où tozana na émotion alors moto akoloba na ces émotions peut-être akoloba n'importe quoi ozomona alors to calmer attention on a ngana lobaka moi en tant que maman ya Seguin ayoki vraiment pas makasi. Merci à toi donc papa plaisir ngalo ba moké Jean-Flix. Oui, allô. Oui, allô. Jean-Flix, ouais, Blaise Mongo. Oui, d'accord. En tout cas, bonsoir na batuno soboza wana. Toza awa tozolanda nyonso tundenge bazolo bana Maria Genda. Bon, en tout cas, on apprécie vraiment mes condoléances. On apprécie mes condoléances na famille à Seguin. On apprécie mes condoléances na BCBG Mobimba bana wenge musika. On a Congo biso nyonso parce que on a fait ça grand star. Nenge Maria sali témoignage. Bon, Seguin, azam doi nanga Blaise azale ki nangai. Biso fa na matete na kinsa ko Seguin tango maman na sœur Jeannette. Ayaka libala pa vi na biso mo pembe na ve James. Bayaka na Seguin sara moke ba Seguin ba camarade ya ba leki na biso boye abane ko beta drum mo ndera na manzanza kote ba kombo aja obetango bien ti ba ko longo na ko ndenga ne Maria expliquer ba ko manangenima donc tina nenga komi wana donc biso tunde toza to ana pasi bana matete bana kinsaku bana matete nyonso to ana pasi ya nenge Seguin akufi mais ça na ngonzela biso nyonso to robota ma poto kende zangu ya encore nde mère Madofa lobike omoni passe ezali omoni choc yali bon c'est normal photo lo baka mais liwa nzambe muta desidaka to ebite so liwa ngo za ya sato ya nzambe mais ezaka mamengi na passe mais to komisaka nzambe na circonstance nyonso ya lobi na circonstance nyonso to komisa ya omoni a partir liwa Seguin ndenge sali boye bato bazoka conscience tango muta kufi elobi frère moi to bato talera to muta kufi te bazoka na ba conscience te to muta kufa ande to comprendre. Il y a rajouté moi mouké. Donc en tout cas vraiment Jean-Flix continue toujours Moussala, Tozaka na bomoko, Toka bolaka ramawa, Toka ndete ko basala ki boye bakende non parce que mutayebi diwa ya ezaka nzambe. Biso bakansela batu mabe kaka mutu boye mutasali boye. Bo ke ne pesa na kopeka nengwa tende frère na to ba eza maladie. Parce que batu loka mona ka ba ministre soka mutu na kufika ba yem talexa sali boye non. Diwa pesa la. Ba ko kansela jibe mabe. Donc voilà, donc il y a moi minga oloba ezate en tout cas Maria Genda on est ensemble bana mai en tout cas tout sur la carte bientôt pesa na ba conseil tous na matanga to soutenir kaka JB parce que tarakaka osoma passer ali choc et ali donc to fingate to kaka to lobela na ne moko ya manam onga la zaki na mona ko pesa ya ngwa. Ok, merci beaucoup. Le message est passé. Nobi pe to bandela makambo o pono ko évoluer ko yeba et comme na niveau ni ko ya quand to yeba
expliquer bato tout bakozala kolanda biso na café live na ngai Jean-Flix Marc agenda message à suka poto kabwa. Il y a Jean-Flix, merci beaucoup et merci na ya Blaise Mongo wana ba ya na biso wana grand frère propre et histoire ya Blaise nenga kufi nde boyoki tozo témoigner et na ndenge grand frère oloba na ya Blaise c'est comme ça. Mais biso to yebike azalaki malade ngai nazwaki ni lundi et pas vieux Mobutu monike a Blaise aza kobela iparazaka na diabète alors ngaba marama bakisi na otala ngoto na yango moninga na mataki to pesa conseil bandiko Blaise akufi mais le reste batika biloba loba balandela kapé ba santé problème na biso ya mwana Blaise Mongo, pardon, Blaise Mongo a producteur. Blaise Mongo, s'il te plaît. Oui. Alors, oui, Jean-Flix, le concert et à JB a prévu les 31. Comme producteur. Et comment on annule ou pas? Bon, ngai po nanga omoni biso batebele Jean-Flix ba comprendre musu ba comprendre te. Parce que moni makambo ya musique ndeza rataka ba JB bazana ba bengisi basi ba futaki ba billet makambo tout ba salle bani tout ça là. Donc normalement matang yali mais wana za musala. Na on peut ça exemple ya moké omoni papa Hervé Ferrego là tango ko fela ile kina yazaki na contrat mais pona ya ko ko nini contrat wana mais so ba producteur ba juger akina soit bato amona ndeni ko fela ile kina yo même pas 4 jours OK au petit concert wana bato bazolo ba po ba yebi makambo ndenge za la ndenge tambola. Vous comprenez donc ndenge za wana bajibi bazana bazolela sur concert on a baoya barobet après on a totalaka après makambo enterrement ekoya parce que contrat eza contrat tout monde ngona musala wa Jean-Flix ki papa na kufi kutu aussi mon papa nanga kufi na za foro zo ni baso ni okozwa mais ba kopesa mo date mo boyo okozwa oyo ok c'est-à-dire que faut ça la pas musala yaka musala donc ok n'était pas eza so non au monde yango wana sikoyo eza ni bongo et puis na ngina annoncer les sous Jean-Flix na uti na répétition uti na studio na ni na tozaki na live pardon toi na Marlène Kasanga tout ça émission na Lucien na Demingongo donc nasi ba chango lobby donc nous avons conseil à samedi le 15 février 2025 mais wana kana lo ba mo en tout cas pona wana ils a problème mon côté ngapo na ngai matanga ya lito le na matanga ne mère mado lobby comme ça jiba oya obeta concert ton concert ici après ça wana donc on a encore ba concernant ya moi. Merci à trop. Voilà, Jean-Flix, c'est un baksa moké. Oui, JB Aza Star Moamne. Il faut tout y baka. Normalement, ceux qui conseillent les annulés, tu vas l'informer. Mais pour naebi corps na mboka wana ezali na Inde, et go ça 4 à 5 jours pour ya. Alors on a concert au tika la lem suna mikolo moké. Siko na kisasa pezo senga programme wana ko sala mbangu te seke pas star munena bani muziki lelo te malgré za mwana moke alors programme sege ko sala pe ba 2 semaines pour bakundaye voire même 3 semaines ozomona parce que na hôpital ko bimambala moko te za na ba démarche ba ko sala lem susu ba paiement yali ba futa po aya kisasa ozomona mais ce conseil les annulés to vous allez informer wana totika nanu soki pe to permettre les mususu contrat ngo eza ya ko bandela te akoyi ko beta to réserver corps na mort après to bandeli matanga zéro ozomona eza ka ba idée ba tenir nga rigueur te eza ba idée parce que ba producteur mususu ba yebaka ndenge nini na konile contrat te ba yebaka pe ndenge nini ya koluka ko repousser concert te voilà et kozala ke to retarder nanu corps jiba ko beta malgré ko beta mona ba émotion mais journée wana leka après tout bandi siko programme matanga voilà na ndenga ba beti OK merci à trop bandego merci beaucoup mingi le lobby boyebi kaka na mboka poto lobby fonctionnement pesala mboka pe tambola lobby futo bi mato tambola to luka moi ndenge za kaka voilà kiti sanga Maria Genda bonsoir Abel boni okuna bien kitoko makasi nazana mawa ya mon frère surtout passe makasi na ebisio donc moi on peut ça témoigner déjà les até pota ya moké on en a vraiment en tout cas bola moneze belé pa inanga OK là na pesi mbote pa ya moké mobimba na pesi mbote pa ya la parisienne Magi Kiluzi Kwanza Basasal balobi
motema ya Jean-Flix Basasa mambo tebele c'est quoi likuta la ngai mbali na. Merci à toi. Check. Ciao. Merci. Ciao. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela nasala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 oyo bongoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te